que dollar n'est quitté pour que tout va bien. Dollar n'est quitté. Franc congolais à la liboso par rapport à dollar. Comment bamboka mususu dollar bakipangote mais oya biso awa franc congolais ezana sima dollar ezali kolo pona ni. Bloka msala ezaki talo mususu lelo kokende talo mususu oyo sa mutaute ka bloka oto biso tuti na ngoli bande yawa tufuti ba douane na dollar siko bazo matsabilo ko le prix fixe ezati musée garantie ezali 3 mois pona ni musée mtayaka ezape na bat bazana nini wana tilelo pena ko pesa par exemple ata lelo soki na kingasana na kingasana ba respectaka nini ya garantie ya musée bazo garantie 3 mois mais ba communauté kali lokuta ba 15 mois ba 10 mois mais lelo garantie soki eza 3 mois l'état ko ici yango 3 mois yo mutu bayoki ke garantie na yo 5 mois 6 mois bakangi yo kanga mutu wana china epesa etumbu le peuple congolais parce que biloko toujours ko vivre nango lelo ils ont vraiment propreté balukana ko fixer ba prix oyo ko za la valable parce que so so botani na césariennité basala que top cité pour na dollar kasi on ne faut pas qu'il s'ende top parce que on peut pas que somba na dollar so toujours une fois na kenda za dollar que somba 3 basket na 30 dollars manabi na zo basket na moi $10 bien na kenda biloko ngana o penser on kenda kuta na ngoti na kenda na 30 na zo basket money zo ngana nda parce que tout dollar zo mata makasi yango na sengi ko ndeboka suba zo na solution pour na dollar ba mekana ko disception dollar bata la vie sociale na biso ba congolais ndeto otambula beto aba jeune na koma kanga biso. MJ Télévision Mami Wanja à la présentation, c'est bien moi votre humble servante Sidi Batigou. MJ Télévision eza vraiment toujours pour Nabino. MJ Télévision eza chaîne moko ezakawana toujours pour informer bino pour commémorer bino ba actualité. Les autres kolobela vraiment etali vie actuelle, vie sociale ya mboka na biso Congo Kinshasa. Congo Kinshasa ezali mboka oyo nzambe ya pambola nzambe acha loboko kati na mboka na biso apesa biso ba richesse ebele mais apparemment c'est comme si biso ba congolais tozali koyeba ndenge ya kosala yango te parce que tout le temps bato bazali toujours kolela souffrance tout le temps bandeko bazali toujours ko se plaindre par rapport ya dollar ndenge ezali komata bandeko batekaka oyo tobengana na lopoto ba marchand ambulant bango mpe bazali ko se plaindre par rapport ya vente basomba biloko ya prix likolo etango bakoya ko revendre bazali ko se retrouver par rapport ya ba bénéfice to pe revenu o bango bazali kozwa sur ces MJ Télévision to penser que vraiment to la kisabino vie actuelle ya ville ya Kinshasa comment ba marchand ambulant bazali ko souffrir comment bandeko na biso bazali ko lela vraiment population ali ko lela par rapport ya dollar mbongo ba paya to comment ko valoriser ngo tandis que toza na mbongo na biso franc congolais autre qui peut tombola ndenge bandeko na biso ya Angola batombola nani mbongo na bango kwanza bandeko ya Congo Brazzaville basala ka franc CFA pourquoi biso Congo awa tolingi toujours ko valoriser kaka mbongo o ezali ba paya dollar non ça commenter mingi te mais avant cela to meka kozwa ba interview ya ndeko moko la moko intervention ya ba marchand ambulant moko la moko na pesi na ba mbote na ngana ye moko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja motema ya papa Misha et ba mbote pe na cameraman na biso Sindi Bilia lelo a King Ganda coach ba merci ba mbote ba merci bele et ba merci beaucoup na Adida Lumumba l'homme à la taille S bisiko za kolanda biso vraiment merci beaucoup ona Musa Kitoko aliko sala na kati ya MJ Télévision King Ganda to avancer to zwa intervention ya bandeko moko la moko
Pas comme Bonani. Comme on a Arsène Mwanza. Arsène Mwanza, aux jeunes garçons, le col jeune garçon, nous sommes vraiment assez à moi, aux aliko Lukambongo. Au Lukambongo, aux autres comme cigarette, Makita Mata, Kimbiolongo, oh Kingegan, Nalinga Koli. Est-ce qu'on se retrouve à Nabiloko aux autres cas par rapport à nos sommes, aux autres qui là, on se retrouve à Capé? Et toi, se retrouver les sautés. Pour Bilo, on a César, comme Matadollar et Zalikolo. Si vous avez pour la ligne franc congolais, on a vu César Nassima, dollar et Zaliboso. On a Kalatobano, somme Équateur, 800 francs, il est commis 2000. Si vous avez combien pour que se retrouver? On a toujours combien? Ambassade des Zaka 1500, les a 2500. Si on a combien pour bien se retrouver? On a besoin de Biloko bosomba na franc congolais to na dollar. Bosomba na franc. Mais bazote kande na dollar. Ah bazote kana dollar et bilo bosomba na franc. Sikoyo ndenge osomba ba biloko. Depuis bandina musalo aujourd'hui déjà combien de temps na commerce oyo? Bon on a sali à 5 ans. Mais on a se retrouvé raté. Oza marié oza na bana to ndenge ni. Nazana mwana na mwasi. Ozala mwana na mwasi chez les parents toza chez eux moko. Chez moko. Futa ndako. Na futela ndako. On se retrouve quand même par rapport à musalo mke na zwaka. Na mwa mke na zwaka ya mwana. Et par rapport à Naoki tout à l'heure au lobby que non bilobozo soma biloko en dollars et biloko bazote en dollars bilobo soma ngona franc congolais. Boso mona franc congolais siko boso mbango na tonini. Na to kende to bi ke dollar eza 28500 bino pe bo pesa mbongo bongo to pe ba matela bino lisu mwa dollar ngo likolo. Bo oya biso ezaka mwa likolo ya mtie kaka. Ba saka mwa likolo kaka ya mtie. Wala boso mbare pa ba congolais to pe ba ndeko na biso ba libanais to pe ba indien. Et pas ba congolais kaka. Bo bazo matsa dollar mingi ga ba congolais na biso. Bazo préférer bateke loko na dollar ke na franc congolais. Très bien, je crois bandeko bozo anda biso partout dans le monde bolandi intervention ya frère na biso ndenge ya lobi ke biloko atekaka yango nde eza gan pe na ye yango nde sala ke ayeba na ko nourrir famille na ye mwasi na ye mwana na ye afuta pe ndaku mais ça passe parce que azo somba biloko oyo na dollar et na koteka azali ko se retrouver te o boteka ngona kondo a cigarette au paquet za na 800 francs. Oui. Na mi déjà 2500. Tizinga na teka 300 balé 500. Ils appellent un bénéfice alors. Bénéfice ya mke kaka. Bénéfice à mon mes frères na biso quand même aza organisé. Bongo yo oh vandara na ndako osake lo moko te musana yo kuluna ko simba machette ko papa ndeko ye azo boki so na mai ya azote ka cigarette azote ka kita mata pour que akoka ko nourrir libota na ye ba konza mboka ba li kolanda yo bandeko pe ba li libanda mboka bazali kolanda yo na ebite soko ko za na moi message o etungisaka yo o esalaka yo pasi par rapport il y a des difficultés au bosali ko kuta nango na ko teka biloko ya mutu ezaki dollar ne kitande pour que tout ala bien dollar ne kita franc congolais ala liboso par rapport ya dollar comment bamboka mususu dollar bakipango te mais o ya biso awa franc congolais eza na sima dollar eza likolo pona nini eza pe mbongo na biso te donc bameka ko sunga biso bakitsana dollar. Très bien, merci beaucoup Andeko. Nous avons tant d'ingité parce que osa musala na yo, en tout cas ko kende na yo. Ezo sala pasi, ezo sala mawa, Congo mboka kitoko, Congo mboka oyo nzambe atia loboko, mboka oyo nzambe apambola, mboka oyo etonda ba richesse belé, etonda bomengo ya ndenge na ndenge ba pierre précieuse kutu koloba te, mais peuple azali ko souffrir. So tali ba commerce ba ndeko ba li ko sala, eza pasi pe mawa. Tozo apesu ndeko msusu akoya koloba
tozo continuer toujours na émission na biso o lelo tozo lobela mama la sujet o ezali tozo lobela vraiment vie actuelle awa na Congo Kinshasa ndenge nini bandeko oyo batekaka bandeko batongaka tozo penza ba presque bandeko nyonso même bandeko pe batekela biso ya komela même bandeko pe bateka biloko kolia tokozwa pe bango sikoyo tozozwa papa na biso o aza moko ya batailleur le grand tailleur. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo na ngai papa Jean Katangi. Papa Jean Katana Katangi. Papa Jean Katangi tokucho awa na atelier na yo ozali boso machine na yo ozotonga. Depuis bandi musalo osali combien d'années? Depuis 89. Depuis 89. Depuis obandi musala oyo on se retrouve na ngoto ozali suko se retrouver na ngoto tope obanda ko ngo bien liboso à l'époque obanda ko se retrouver lelo oza suko se retrouver te na habité so okoki ko yanola par rapport ya motuna na ngai na ebandeli musala ezalaka bien tango to bandi musala ezalaki bien toza ko se retrouver mais sikonde toza ko se retrouver susu te po vie comme ndenge mususu siko bozo se retrouver sous te po vie comme ndenge mususu côté ana nazo comprendre te et puis bandeko bazolanda yo partout dans le monde bali ko comprendre te mais kana ko expliquer bango vraiment na bokebi bayeba ndenge papa aza vie comme ndenge mususu par rapport ya nini eloko ni ali ko sala ke papa obande ko se retrouver liboso et lielo papa alobi ke oza su ko se retrouver te eza pona nini ezali po bato bapesi mingi valeur na mbongo ba mindeli potango tozalaki na tango ya kala franc congolais ezalaki na valeur koleka kuti franc belge mais lelo bato bapesi dollar valeur koleka na franc congolais à partir ya dollar nde pesi besi na musala bato bazoko se retrouver susu te aza calcul ya mbongo ezokoka te nde yango wana moni ke musala na biso ekwei penya makasi ko mbongo ezomona na suku mais bino bateya bosomba eloko te ozala machine na yo ezali nyonso ezali client koyaka na elamba aye nango afuti mbongo otongi directement elamba et papa oko se plaindre sous na ndenge ni olobaki boza suko se retrouver te par rapport à dollar mais na mbongo kilia kofuta wana toke somba biloko ti tango kendo somba biloko ko tsana elamba wana po kilia sepe na elamba na o somba ona mbongo kana mbongo wana okata mbongo sombile biloko musala yo se retrouver na oke okosomba lipa na ndako bio pesa bana badia mbongo kele msu na biloko musala ezaki talo mususu lelo kende talo mususu oyebisa mutaute ka biloko ote biso touti na ngoli bande yawa tofuti ba douane na dollar siko bazo matsa biloko le prix fixe ezate ba konzi vraiment basunga biso makasi basunga biso batelemina mingi bango moko baluka pe moyen bakitaka ta sur le terrain bakiti kozwa bon format lobi ke il faut bakonzi basunga biso omoni misala oyo tango tozali kosala yango na Zaïre po biso tobandi misala na 89 tozana na Zaïre tosala na France na Zaïre ozwi mbongo osombi biloko ya musala mbongo etikali oyebi ke ona kobomba lobi na kofuta ndako dollar ezalaki penza te na kofuta yango na bandako milelo okosenga $10 wana olongola biloko ya musala kana kati mokende kofuta mbongo ya ndako kuna mbongo ya ndako ezokoka te ndako deja to ya dollar lelo okefuta ndako ya mutu na franc congolais ezobise te kende sombelanga dollar sikoyo na mbongo yo ozwi 20 000 ou bien 30 000 na elamba okobomba combien po somba dollar okangisa po futa ndako 150 chambre salo ekomi lelo ba $100 sikoyo faut beta pe c'était garantie ngo peso za likolo nyonso pa na dollar bon yango na pe leta pe ata sala abundela biso leta tiki biso na balabala penza po ba garantie mutu na mutu aza na prix na garantie na ye ba 10 mois 15 mois yo que notia garantie 15 mois soko te 15 mois ndako sa 50 15 mois garantie ça combien 1500 na musala na biso bo $1500 ozwango mkoloni mutu afuta 20 000 30 000 koko sa 1500 garantie ozwango mkoloni leta nde abundela biso po yazwaki boko esika wana po abundela biso atika biso te atiki biso nde na balabala
L'État soka zo bate aye bake atiki batu na ye na balabala azosoma. L'État atiki bino na balabala na ndenge nini papa na ngai papa Paul Nkolo ba mingi na mwa ba parabole foko fongwa mate papa bande ko bakolanda yo bakonza mboka pe bazolanda yo. Fungwa vraiment bimiso eza kati ya motema na yo ekosala bien parce que Congo ezali ya biso nyonso ba Congolais. Mibeko na ye l'État zolandela yango te l'État eloko tozola katiki biso na balabala l'État faut mibeko na ye batosa soki mutu atosi mibeko te joye tiaye pembeni azwa itumbu oyo aboyi kotosa mibeko yango tolobi ke lokola l'État azolanda makambo ya mibeko na ye te apesaka bato etumbu oyo bazoniokola bato nde esika l'État atiki biso na balabala po soki mibeko na ye alobi ke non garantie tozalaki na musée tokende kaka na musée ayawa garantie 3 mois mutu nyonso akomaki garantie 3 mois garantie ya ndako ezalaki 5 mois te bato bazobanga pe ke non nakozwa garantie 5 mois te mpo baya kokanga ngai omoni l'État akweyisaki musée akweyisaka awa tondimaka mpe leo mosusu mutu so asaki ata mwa eloko nayo ya malamu 3 mois ya garantie ngai ti lelo na nga moko nazali nake kopesa ndako garantie 3 mois wana na époque ya musée musée garantie ezali 3 mois pona ni musée mutayaka eza pe na bato baza na nini wana ti lelo pe nakopesa pe exemple ata lelo soki na Kingasani barespectaka nini ya garantie ya musée bazwa garantie 3 mois mais bacommune etikali lokuta ba 15 mois ba 10 mois mais lelo garantie soki eza 3 mois l'État kweyisi yango 3 mois yo mutu bayoki ke garantie na yo tie 5 mois 6 mois bakangi yo kanga mutu wana china epesa etumbu oyo batikali bayoki esili batiki yango nde tolobi ke l'État atiki biso na balabala mpo l'État azolandela biso te mutu na mutu aza na talo na ye alali alamuki atie talo na ye okotuna ye o dollar eza komata okotuna boye o dollar eza boye sikoyo. Merci papa na ozota mingi te parce que ozala musala na kati vraiment musala na yo moi liloba ya suka pe ba konzi ya mboka oyo ba likolanda yo na moment oyo par rapport kaka ya situation actuelle to pe situation sociale ya vie oyo tozali ko vivre awa na Congo Kinshasa. Merci mingi bakonzi kaka nde ndenge tozoloba bakonzi bakomaki bisika wana mpona biso tovote bango balobi ke te toketo lobela bino tobundela bino po lobi bozala malamu biso tozozonga kaka epai na bango balaka biso basalisa biso batia mibeko balandelaka mpe mibeko na bango soki bakweyisi mibeko balandeli yango soki suivi eza te eza pasi eza pasi par exemple nakoloba kaka moke kaka lelo nauti koyaka na ntongo awa na entrée ya kapela lumumba oyo ekoti na mombeli mais faut moi bata transport ndenge bazoderange bato na nzela bacrée embouteillage likolo bata transport likolo ya mikanda mais l'État atia na 3 mois ya nini vérification ya badocument ya transport ezali mbala moko soki mbala mibale mais bango chaque jour bazotia embouteillage na kwa kapela wana sikoyo l'État balekaka mpe kaka wana mpona komona ke l'État atiki biso bango moko mpe balekaka wana bamoni mpe kaka wana mais batiki bato wana omoni yango tozoloba ke l'État azwa charge na ye soki l'État amizongisi ke ke l'État mutu nyonso akotosa esili. Merci beaucoup papa MJ Télévision babibi lengi ya boye l'émission boye ezaka na MJ Télévision nulle part ailleurs et pas yemoko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja motema ya papa Misha bolandi ba intervention bandeko moko na moko to bakisa pe susu bandeko mwa mibale o bakopesa pe point de vue na bango par rapport kaka ya vie actuelle pe vie sociale oyo tozali ko vivre awa na kati ya ville province ya Kinshasa. Tozo continuer émission na biso lelo tozolobela vie sociale na kati ya ville province ya Kinshasa tozolobela vraiment dollar ndenge eza toujours likolo to batekaka biloko bandeko bazosoma biloko na bango kaka na dollar baotya prix na franc congolais mais baosoma bango par rapport ya to ya dollar tozoki déjà ba intervention bandeko moko na moko sikoyo tozwa pe intervention ya ndeko mosusu botunanga baati ndenge
nini ozozwa kaka bato batambusa biloko o babenga ba chaya non tozozwa bango parce que bango nde bayebi réalité ya oyo ezali koleka na kati ya ville ya Kinshasa tozozwa papa biso amemi mai na ye na moto papa bonjour kombo nani Papa Dominique. Papa Adrien Dominique. Papa Dominique na moi ozoteka mai na yo oza vraiment courageux oza à féliciter parce que ebele baza ko kende ko yiba ebele ba comment ba criminel ko kote ba na banda kuma yo ozoteka mai na depuis bandi musalo osali nango combien d'années Nana sabini ko lebelete. Nana sabini ko lebelete mais ona makambo musalo ko musalo ezate yangwana tuzoteka mai to bongisa ndako na bisi. Papa ba moi makasi roi musala ezate nde yango ozoteka mai oza ko se retrouver na mai yango oza koteka mwa mike ezomona na kaka na mai wana olie ko ya kofanda pamba yangwana tuzoteka mwa mike eza komonana na mike eza komonana papa mbongo wana osala nango nini oza marié oza na bana to pe mbongo wana ekenda na ambiance naza na bana ebele na mwasi na ndako ndoko wana nafutaka ndako nafutelaka bana na classe nalia kaka na ndako wana na bana balataka kaka na mosala oyo na bandi kosala oyo oza na mwasi na koteka mai oyo yango lesaka mwasi yango ofutela bana classe lobi bongo po papa abi aza bana ebele yango pe osala nini oboko ya bana na yo est-ce que papa penza tango somba mai oyo parce que mai oyo moko ezala 500 francs bandeko bazwanda so partout dans le monde moko eza 500 le roi valeur ya Kineganda valeur à combien $1 $2 donc $1.5 si je ne me trompe pas donc papa mai moko eza na valeur wana mais papa abi aza mwasi aza na bana afutaka pe ndaku papa par rapport ya dollar parce que nazwaki ba intervention bandeko mosusu wa babi dollar nde ezali kotungisa bino dollar eza vraiment konionga bino apparemment wana selon bandeko nazoba boye po meka ko comprendre bandeko baleli babi apparemment c'est comme si biso moko ba congolais tozali ko pesa mbongo bapaya lokumu aussi longtemps mbongo na biso franc congolais ezali papa nayebi te so okoki kobakisa mwa liloba par rapport ya intervention bandeko mosusu oyo balekaki oyo bali koaccuse dollar yo je crois j'espère osomba bilo no pas dollar to franc congolais ozosomba na franc mais dollar ezonyokola biso makasi mpenza ifo kotika ata kochange yango na mboko obi ozosoma en France ko dollar enyokola bino koma meka tozoteka mai oyo tozoteka na franc tozokenda kofuta ndako na dollar tozokenda kosomba biloko mosusu na dollar yango wana ezonyokola biso bozonyokwa mayeba konzi ya mboka bazolanda yo bato ebele oyo bazali partout dans le monde baza kolanda yo papa okoki koloba na bango nini par rapport ya vie oyo tozali kovivre awa na kati ya Kinshasa et puis par rapport ya dollar na biso ndenge ali komata dollar ezopesa vie chère na mboko yango wana ifo kosupprime ata kochange yango ata koutilize yango koboya yango kosalela yango. Merci beaucoup papa na ozota mingi te papa zoluka mbongo na ye ezo sala pasi ezo sala mawa Congo toyebi te so tozokende wapi Congo toyebi te soki tokosuka wapi problème ezaka problème bakonzi ya mboka te problème ezaka problème ya président Fachi te problème etali congolais nyonso etali moko na moko o azali congolais parce que congolais azali ennemi ya ndeko na ye congolais tozali koboma na kaka biso na biso parce que so oza na franc congolais mundeko ndima na ye franc congolais afina yango franc congolais sa nini apolisa yango mai mais soki aza mbongo bapaya osani azoluka aprotéger yango or toza komikosa or toza komiboma toza komitia en danger topesaka exemple ya bapays oyo eza voisin ya mboka na biso ka lokwa ya Angola basani
ba valoriser mbongo na bango ezali kwanza oke na Brazzaville France CFA ezali valoriser soki na ba pays belé ya Afrique au mona ke ba mbongo na bango eza vraiment valorisé et pourquoi pas biso Congo tokoyi pe ko sala lokola bandeko ndenge basala to bona ba président mususu balekaka na mboka na biso balekaka pe ko sala nini ko valoriser mbongo na biso ezali franc congolais mais tellement congolais na eteti soki dollar ebati yekuta zo sepela oka ebati bien nazo ba mbongo nango ebimaki na changer eza pasi eza mawa bandeko to mekanani ko changer et naza suko interpeller na bandeko batikali bomoni bino moko bandeko balandi biso bilenge so bolandi biso vraiment bomoni bandeko tozwi ba intervention moko na moko ba papa boki réaction ya moko na moko ndenge ya lobby ke na koteka na biloko bino bozomona mukie biloko bino boza koseka yo moi azali kosala nini ko se retrouver nango parce que azofuta ndaku azonourrir mwasi bana donc pona ye musala na ye wana biloko ya mukie ya mike eza koteka eza motu ya pona ye eza motu ya pona ye to soutenir vision ya chef de l'État to soutenir vision chef de l'État et kozala bien bandeko pe yo musana ka kosimba ya ba chef musana ko sa ki kuluna yo musana yo ko betela batu bachona musala l'État soldat saka policier par dani policier et policier plutôt salaka patrouille yo poni na onzela ya ko betela ba téléphone ata mutaza en ordre à la qui soit se présenter à la qui soit banani ba identité na yo ko luka toujours ko betela e téléphone ok ko teka et tango oteka ngo et si ça nango pas sinote et yo comment te ko changer d'où esengi na biso to changer soko monique naza ko se retrouver na musalo nazo sala te et ko za mi o sa apelo ko bandeko et aka ba papa te même bandeko nanga basi ngaye na sa mission na sa moi natali onga na zate natali te ko natala boebo te natali onga na zate nazo sala émission o pourquoi pe na boyi lobi mobali moko asaka na ngai na boyi lobi mobali ya kokosa ngai pe na mbongo ezali ya mukie et puis bona plaisir moko ya minute mukie e ko le kanango et après na bandi ko lela ba retomber nango et ko après 5 ans après 10 ans nde okomo mona makamula vino zo marché souté okomo ko kanga bandoki andoki eko doki ya vina yo eza ya liboso na eza yo moko bino bandeko bozolanda ngao bozana musana bino kosimba ba chef kokene koyiba kosala mabe c'est le moment ya ko changer ya ko changer le quoi yo linga mbongo mingi le quoi yo zaka soifé d'argent luka toteka cigarette luka teka ta mai luka teka ta nguba nde na mona bandeko msu bazolekawa baoteka na sa moi bazoluka bateka koteka pourquoi polo biba benga moyibi te lobi ba benga e criminel te yango bazoteka. Donc MJ Télévision quand on a lobaki na début annonce tanga to pensa ki journée à lelo kolobela bino vie sociale ya ville ya Kinshasa ndenge nini congolais a vivaka ndenge nini na Kinshasa bato bateka biloko na bango bazali ko se retrouver parce que bango baboya na bango ko sala mabe bango baboyi na bango ko koma bandoki parce que ebele bazoko mabe badoki pona mutema mabe le kwa amoni moninga zwaki moninga sombaki voiture moninga zotonga ndaku moninga lati kitoko moninga pakoli parfum bien akoluka nini yepe a envie o babenga da swali tama yepa koma na ba posa wana asa akoma kalo kwa moninga en fin de compte ebota ka jalousie ebota ka kindoki lobi omona ndeko mwana asa nini asimbi machette akomi ko papa batu tozo continuer na émission na biso to bakisa mutu ya suka et après wala nde toko kabwana nabino. Voilà, tozo continuer l'émission la biso, tozo zape ndeko mobali azaba makina na moto yaya kom bonjour libokombo nani
Bonjour, kombo nanga Chris Ngengi. La famille na commune ya Ngalema précisément na quartier Kaluka na bimika pona koloketa que jeune garçon ndenge zalaka. Ah, Chris Ngengi obi ovai na commune ya Ngalema. Namoni oza elenge oza mobali kitoko ebele ya âge oyo mingi bakoma bakuluna mingi bakota makambo mabe komela badiamba yo sikoyo eloko ni esali okoma vraiment koteka na yo koluka mbongo na yo. Bon, j'avais un petit souci. Et j'en ai un niveau de mon moment où nous avons demandé autant on a commis peut-être vraiment la souffrance ma casse à classe parce que papa n'a plus son monsieur là aussi là mais pour aller à côté quand tu as dit que Nazali passe nana mninga na ngadon mara na 6e il passe na zo moi retard moi ya pia kana parler avant d'aller na parler il faut siko au chité na kati ya kwa katanga na liste bana 6e il cola $50 parce que na ndo ta calcul à l'époque na ndo ça ba kopanga te ka trop effet na ndo te ka effet na mena kata ke effet na bina c'est la radio jeune qui boga na somba gelamba na saka ninde kinda ba to mona ngaka na za danser na moment où na zana na situation ko seka $50 pour que na 6 classe mais là de renvoyer nga balonga na 6 na cadre liste bana classe et que c'est tombé puis sous année prochaine na pour na bande la bonne azo na classe na en charge à travers la cop na moko puis na canal la cop ou na foot la rapalin na canal la cop na nga isala nga na zana bilamba bisala nga na vivre peut-être moi heureux na moi muki on a gagné yango na préférer ku sala na biloko na biso o mais ba condition vraiment to mo ki na ba biloko yango vraiment na mboka mso niveau zo kindele ezo simbate yango mo lelo ba biso ba zo teke loko ba ko somba lobi na 500 francs ou ba tiko peut-être na 800 francs na 1000 francs fa bi muyibi a traiter kuluna tandis que ça kuna de parce que place bo na gros boke kuta ba niveau mso sala ko la makine na ngobe na kuta jango lobi na 15500 lelo na kina somba bi 16500 francs na ton c'est-à-dire bon la kena on a mona ngo faisait fona zo ngasunda kuna bakisa mbon kuna sani na somba mais ba tout le temps baza ko akize bino bato botambusa biloko bayibo saka ngola encore bolinga toujours komatsa biloko na ebite soki eza solo to peza lokuta peut-être bachindo bon ndito benga bango baba yango ba uta ba mboka ndenga na ngapi na vraiment na kini be mama na na tambo na teka na influence te na teka na influence mutu te ngoko la ta veste ko la ta kitoko ndongo vandi n'importe quelle place endroit vandi na bato vandi so na teka eloko na nga 50 francs na otiko loka 50 francs quelque chose à blé de chute aux président Fati loko na teka ngo 50 na otiko lo 50 na na besoin te na zo excéder likolo peut-être mutu so a luka peso mbongo mais onyonga loko to somba ngo 200 francs na somba 300 francs na ba regret wana vraiment ils a bien bénédiction pour na biso te mais nga luka na teka loko na honnête nyoso bina dit que mak to te ko na 1000 francs so tu ni coopérer tout mak na 1000 francs parce que loko ni ba teka na 1000 francs na teka na 2500 pourquoi faut pas teka na 1000 francs parce que na teka na 1000 francs na sali non se retrouver ce qui est loko et mati na côté ka c'est pas biloko ngo et matra tout le temps par rapport à quoi pour à l'époque to ebaka maki ezara na prix nango fixe que o memika mbongo wana o rozongo ka na prix wana mais lelo boye koma OK tout na plateau à maki prix mususu obite lelo mbongo eza ko katena ziana ke somba lobi tango ya lobi boye okuchango ya ko matamaka c'est vraiment pona nini bon biso place wa tuba radio ça biso que souvent va faire on va kenda kuna bango pla kenda tamo ba kuta monter mati mais eloko mona ka ko remarquer et comment na ba période mususu maki vraiment limu so de loko bande oteka peut le matin na ndoteka effet bande ko mona suka peut monter ka ole mona li souté parce que elle moi te ba stock bazana ngwana ba ko ma tsango un peu ba prix parce que ko ma tsango ba prix ngo ce que pesa la biso to na balabala surtout c'est tomati parce que na bigiro na ndo sombo na 200 fois parce que ko mo sombo peut-être na 350 c'est na be fona teka pour que na ka bola bénéfice on a eu expliquer que maki lobi to somba maki na 15500 donc avant on a bani kopa maki pour la coton kalaté pour ndeko so maki na 14500 francs parce qu'il a venu na ndako na joagi moi temps na ndeko so la formation na montage vidéo et na ndeko continuer ce qu'on a raison ko comprendre que sous monde que c'est sous formation de journalisme le roi abinobo et te ko na yo na ebanda ko parce que ngati ka finir ko na maki na kuta 14500 après 2 jours na oteka na maki na écoute maki commune à niveau ya 15000 francs tout qui est le comme 15500 lelo na ko la muka lelo na ko la muka na tongo na kuta maki 16000 francs
elle a coûté 16 000 francs na pousse avec et c'est singa makasi kuna wasambela nzamba sunganga vraiment na cette semaine au pour que na kangambo on a zongé fait parce que makambo na besoin na salle singa fona za na cop na ngana parce que na onenga zo mata chaque jour na kokati kada na zo ba minute minute message ni ko lancer na bandeko na ba kondi ya mboka na biso par rapport na nde biloko aliko mata du jour au jour obi ke lobi o somba kimaki na primo susu lelo kei okuti yango ya komata ba kondi ba aliko landa yo message ni ko lancer vraiment pas na bango message na ko lancer ba kondi ya mboka na biso batala na vie sociale na biso peuple congolais parce que biloko tozo ko vivre nango lelo ils a vraiment propreté baluka na ko fixer ba prix oyo ko za la valable parce que so sabotani na césariennité basala ki autopsie pour la douleur kasi on ne faut pas qu'il s'ende top parce que on peut pas que somba na douleur so toujours une fois na kenda za douleur que somba 3 basket na 30 dollars manabi ki na zo basket na mo ya 10 dollars bien na kenda biloko ngana pension na kenda kuta na ngoti na kenda na 30 na zo basket mo na zo ngana nda parce que tout douleur que somba tamakasi ya on a essayé ko ndeboka suba zo na solution pour la douleur ba mekana ko disception douleur ba la vie sociale na biso ba congolais ndeto tambula beto aba jeune na komo kama loba komo kanga biso ba coopérer na biso na kigumbi ba kanga c'est une équipe place musuba okanga bazokanga bino pona nini aussi longtemps bino bozoluka mbongo na bino bosaki kulu na te na problème ezaki ba ça ba comment il commence à se gena gombe ko était kate peut-être voiture to sala na gombe surtout sur na effet voiture to sala na gombe na ba voiture to sala matoni awa les un peu différents na matoni na ko sala voiture mo mais na ko tekana na tekana ngapili ko teke ko ça non mais na gombe c'est un peu différent parce que na ko na tuna mutu mo luka to biku parce que na gombe na ba toni tout en mode ba za détail parce que ça de kekune ko maka bana baza kamili parce que vraiment tout sur parce que mama c'est surtout ko ma uta ba cop na ba aye kuna mwa dembu mama kaso yota monora na bapo ayi baba ninga ayi baba ba chimo ba mesa o ma de tibsu ni na ko zala pena honnête bindit ba biso to za mi bité na to ba tena mona pelo ko libera te amona linga na vivre bien est-ce que la linga ta mona bikema na cop na kanga ta 80 na ko so mbata XL na sela siko na kil ko na ibambu kwa ya on a sengi ba konjambo ka la biso solution ba tsa ba mezi pour na ba ya cop na biso o to sala cop ne to za ba marche ambila na Congo ba bazwa bena salaire de bazami ngite ba bazuganya kana tous les jours de toze belé ba le que la petite mesure ba tika bima kanga biso ba jeune garçon de toza to boki kuna to boyi mabe de préférer to tambo na samo yo tentire de bana ngona to luka ka mbongo fenki to lesa parce que na pena mwana ngamo ko funa boko la mwana ngai. Merci beaucoup, merci Nabilo Nyonso Obolanda qui émission et puis merci na bande ko Nyonso ba marchand mbila Nyonso o bazo qui vraiment tant na bango ya ko participer na émission ya ko intervenir par rapport ya vie sociale o ezali na kati ya mboka na biso Congo Kinshasa. Merci Nabilo Nyonso Bolanda qui émission je crois bolandi vraiment na bokebi boyoki réaction moko na moko de boyoki kolele ya moko na moko ndenge balobeli par rapport ya koteka o bali koteka meloko esalinga pasi eloko epesinga imawa ezali intervenir à suka ndeko mobali ya ucha azoteka maki parce que alobi abandaka kotanga classe na ye mais soka kata classe ezalaki parce que azanga kaka $50 ya pamba yango esaki ke akata classe elelo akoma koteka maki na koteka maki wana pe azosa via loyenge te azomela bangi te azomela masanga te azofutela ndaku na ye azokontinue pe baetude na ye ebongo yo oyo tikali ovandi na ndaku musana okosala kindumba musana okoyiba musana okoboma ndeko na ngai luka sala effort okoma pe koteka lokwa baninga yo pe ozerenge mwasi sala pe oluka pe musala ko soit koteka soit musala nga pe na liko sala parce que nga pe na o travailler na sa moye eza makasi na kato ova na ndaku na nga na lali pongi na lambi na sali boke na nga ndisi na melipe mwa moko malili mais na bite fo na bima na ko luka mbongo kolobi nakanga bandoki te na libota to soki awa pona lelo en tout cas merci na bino nyonso bolobelaki émission bolandaki émission
émission Oyo. Merci beaucoup. Naye Moko, la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja. Merci beaucoup. Na équipe technique Mobimba ya FJ Télévision. Merci na King Ganda Wazaki Simabilili et merci na Adida Lumumba, l'homme à la taille S Simbi, infographie à chaîne Oyo Mobimba. Merci beaucoup aussi na Junior Oda Mobutu. Merci na yo cordon de cordon. On a le lot Suki Awa et te prochainement pour un nouveau numéro. Il y a émission na biso. Bye.